Baptiste bakoki ozwa mbongo wana te. Chaka Congo asali ebele. Combien de fois ba humilié na ba YouTube na ba TV likolo ba tourner o banda osa pona ba artiste. Na matanga na ye bato ba okende te. Bango ba monika mbongo ba kote la studio nzembo bango ba oyemba Chaka Congo ayoka nkuna cimetière. Mbe Chaka Congo ana mort ayoka nzembo wana. Bana eso ba yoki nzembo wana et après. Ba ça non. Bino pona muninga na bino bokoki contribuer te. Cotisation oyo ya bango batie eza bakota studio na cotisation na bango ye mongo mbe azalaki mutu ya train mpo na libota na ye sikoyo lelo nde ye aza te bana na ye wana batikali ka liolela atiki mpe lopango bakoki osomba mwa mabele bapesa bango nzembo bango baoyemba baokende yango grami owa bazwa mbongo wana te mpo bango bayaka kobimisa mayele komi oyo kingani akataki beni kingani azongisaki boye te Chaka Congo atiki lupango te atikeli bango wana kaka ndako ya kofutela ta mosusu mpe garantie eza ya kosila basala badepense moko raisonnable mpo une bonne partie ekotikala eservir na bana wana basomba mabele mpo tata na bango azali moto akasakasa aya asengeli artiste oyo so bapesi mwa 20 azwi mwa 5 mpo na carburant mpo na unité mais lelo oyo azala te bayemba te Chaka Congo ye mo aza banzembo na ye toyeba nzembo na ye wana oyo azala mais est-ce que vous avez dit mon mot est à Congo lilo to pe lobi okuna to yokango tango tozo kenda ba classe na ba 12e et bien ezali démocratie démocratie to semi tolérance quelles sont les causes d'un embolie pulmonaire wana Google une embolie pulmonaire est causée par le blocage d'un caillou de sang dans une artère pulmonaire. Bolandi explication ya Google. Ngai siko na terme na nga nazoloba nini. Omoni embolie pulmonaire ezali soki place makila ifo eleka. Eza coincé. Makila mo eleka ezate esalaka siko ba boule. Babula yango omona yango lokola omoni bamabanga oyo ya mike ezalaka na mai bamabanga na siko ekangami kote mosusu lokola bagresse kote mosusu lokola makila kote mosusu lokola mosuni ezalaka mpenza babouleboule eswaka soki etambola mpo lokola eleka te bavene eza mike mbuma wana ekomaka mwa par rapport ya vene eza mwa monene siko soki etambola esalaka pasi bacrampe ya makasi même soko kotambola te ememelo na déséquilibre ekoswa mpenza soki Chaka Congo ayebaki makambo alingaki aza artiste mboka na biso ata soki alinga apesanga mbongo nyonso te kosauve vie ya moto par rapport ya mbongo na préféré na sauve vie ya moto nakokai mpe kopesa ye tetanga oyo ta mosusu lelo mpe tobeta masolo mosusu donc te oyo c'est très important mpona bato oyo baza na baproblème ya bamboli bato bamakila ezotambola bien te bageno ezovimba bachevie ezovimba makolo kilo tetanga oyo ça aide dans beaucoup de choses soki nazala tongo naozala soute c'est là les 7000 cailloux si va éliminer déjà 3500 je crois que les 3500 éliminés nous allons continuer pour éliminer les cailloux na ilo uzomona wana oyo vraiment atonga oyo côté ba poumon ça na ba caillou wana ngoy bloqué moi oxygène de qualité amoni docteur avec ordre ezanga kisi wana en tout cas eutaka wapi eyaka ndenge nini mpa motu te mosusu eza cause na banini alimentation mpe soki eza mabe makila ocircule bien te parce que makila po circule bien il faut mai ozomela bato mosusu bamelaka mai difficilement apréféré amela ne di tiboking amela na ye di enekene mais mai amelaika vers moko na ntongo makila po etambola bien il faut mai eza omonaka te motu so bazongisa makila bazongisa na mai parce que ça va de pair po makila po etambola bien il faut motu wana alia yo oliaka légume te yo oliaka fruit te omelaka mai te mais ozokonte makila etambola ndenge
bato pe bazalaka baboujaka te bafainéant avandi esika moko banda ntongo ti butu aosala mouvement moko te makila mpe elinga bongo te il faut tambola ntango nzoto no eza na mouvement makila ezotambola ntango ozotoka makila ezotambola ntango ozolia makila ezotambola. Trouve-toi un moyen de dépenser l'énergie pour faciliter la circulation sanguine. Mais tant que tu vas ça la effort on a te ngana ba biloko soupe te ngana ba fruit te na sepela na te. Ça contribue à la santé. Alimentation ce qui est amabe embolie pulmonaire et causale. Tu travailles beaucoup, tu manges pas bien. Tu travailles beaucoup, tu ne te reposes pas. Tu travailles beaucoup, tu ne bois pas de l'eau. Nous les a le moteur, tout le monde a moutuka échauffé, besoin de tirer mal. Aux autres se préoccuper na moutuka, mais nous autres na yo moko ozo prendre soin de nous. Quand tu as vu ça comme ça nango, il y a combien déjà dans les 1000 et quelques cas. Oui. Si vous trouvez 18 ans et belé. Oui. Et je vais battre pour ça lundi peu moi bien. Si vous avez beau cela, on est toujours au consola. Mais oui. Essoufflement peut causer là. Mutabo so là la mais oyo ka ronflement na ma bé. Au bas ronflement les aga et ça le quoi mutu qui est démarré après un moment donné et 4. Après ça parce que bakayuana pour moi déjà est comme un problème. Pour moi peut tambola kana makila so tambola bien te et vous fonctionner bien te nenge beta kana et fungwami et kiti il faut vous pepe mai makila eza donc soit ayebaki yango te soit ayebaki yango mais il était négligent soit ayeko découvrir yango après il était trop tard talaka 1500 bon ça l'opération ndoto mobimba boko vider makila poko tia mususu bo sandeli na kawana sera koufi il y a de quoi on sait pas sauver parce que c'est déjà etamboli nzoto mobimba et pandani nzoto mobimba ce qui ka yeko kuta na kana kere pe et kati muta donne wala bakayu wana la femme et c'est que na motema c'est koti na motema et boucher alter to tanga alter pulmonaire. Voilà, tina cœur, yango nezo kabola makila na cerveau, ce qui est bouché yango, eza boule, c'est bouché yango makila moye matezat, moye kitezat. Muto akufit. Tanga ezo soigner nini? Ezo faciliter circulation sanguine. Eza ko soigner ba maux de tête intense. Ezo soigner ba palpitation, anxiété, essoufflement, apnée du sommeil, yo mutu a goutte, yo mutu ya rhumatisme, yo mutu ya tension, yo mutu ya ko bazana na ba problème ya ba rein ezo filtré te, rein eza bouché, makole komi ko vimba, makole komi kilo, genou ezo vimba, elonge ezo vimba po problème en rein et comme ça mutu makolo kilo ndi okoti na potopoto makolo eza normal mais et comme kilo kokotambola te omona olali olamuki elonge vimbi yango esalaka bongo olali okoyoka bafatigue ndi omemaki kilo eza baproblème en rein avant okoma na dialyse eza pour la vie soki bakotisi yo na dialyse esili ti oki okufa yango na conseiller yo tetanga yango yango yo muto otala nga ya mama wana tetanga ntango nalobaki facilitera circulation sanguine tetanga renforcera système immunitaire ebruilaka bacalorie renouvelaka bacellule oyo eza ya kokufa batu héréditaire tetanga esilisaka yango nga muto ya bronchite nga muto ya asthme tetanga ye Mama, if love is crazy, love is funny. Voilà, nous sommes déjà avec Mama Katimunga, la nation puissante, ça fait du toko, eux sur la vie, sur différentes maladies. Alors, le autre sur la cause plus il y a maladie oyo et sali qui vient à biso Tchaka Congo, Atika biso Amboli pulmonaire oyo ute ko bomisa vient tout Tchaka Congo. To yeba ngo lelo en fait il y a ka ndenge nini et bandaka ndenge nini est-ce que ça peut soigner na bokoko est-ce que ça peut soigner na ba hôpitaux na biso moderne. Alors tout ça Mama Katiawa azali spécialiste ya oyo tali ba bokono ya ndenge na ndenge
Bon, déjà, bah, produit dans le biso, bah, produits différents. Et puis, sur la biso, vraiment, tout ça qui est côté nini, na nini tokolia, na nini auto pour éviter, na kati ya bon mo na biso. Alors, maman Kati, depuis chez Mbote Belé, et puis, bah, nous bata la biso, bah, mon sur le lot, et l'île Balabango, surtout qu'il est au côté 2024, année à Sika, na Maramba Sika. Mbote mingi na bandeko balandi nyonso o bozolanda biso na super promo 243 eza ya bino mama Kati Munga Mwanda o azali bongo naturothérapeute na soignaka au moyen de plantes naturelles. Nazali bongo na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur avenue Maïndombe numéro 99. Kuna naza koyamba tous les jours de 7h à 9h30. Consultation ezali bongo na 15 000 francs congolais pour na bandeko nyonso ya Kinshasa et $10 pour na bandeko oyo na consultaka na téléphone. Deuxième bureau toza bongo na commune ya Kalamu na quartier Matonge na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna pe naza koyamba tous les jours mais de 12h30 à 15h30. Consultation lokola momesano eza na 15 000 francs congolais et $10 na bandeko oyo la consultation à téléphone. Numéro de contact nanga ezali bongo plus 243 82 20 012 na suka na bandeli plus 243 82 20 012. Et na sengi lisusu bo s'abonner massivement na Nation Puissante Télévision ou peut pas beaucoup de détails ya makambo o peut-être tokoloba awate. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Maman Kati. Je crois bien que c'est dans le biso présenté biso na kisi et puis tu rekenda pas wa puis tu resuka na sujet na biso aller to le biso ba sur embolie pulmonaire et aussi et utaki ko boma vina biso chaka Congo. Alors, oui. Il est la biso na ba kisi puis wana za la suka. En tout cas, merci non na Pierrot pour le niveau ça la classement. Il faut de 10 000. Okay. Pour accepter la poussière de moi. Awa ndenge bozomona kande na yebisaka bino nazala na bakisi ya mai et puis nazala na bakisi en poudre. En poudre pour na nini ba cure ya bato mususu esenga ba 3 mois, esenga ba 6 mois. Siko se tobi to tiela o milangi ya 6 mois frais te koleka ebele yango na tiaka en poudre. Muto amoni ke ngai na kokoka kosala tindela ngai yanga en poudre ngamo na osala mélange. Respecter dose nde na kokoma parce que ce bon respecter te et ça que on sali kirme oyokika bien te et puis bato musu ba poser te maman nga nika oyo moko sali nga na mela kaka yango possibilité ezaka ya poussière et puis eza ya mai to bandi awa tozali na F3 vitalité tant na yebisaka bino toza na F3 vitalité mpona bandeko ya mibali oyo bazala na ba problème ya mataka. Mataka ezo sala te, mataka eza vide, eza na mutu te, eza na mukila te, concentration eza te, motilité progressive eza te, mataka na eza vide. To soignaka yango na F3 vitalité A, F3 vitalité B, et puis F3 vitalité C. Yango ndeza traitement ya bandeko baza na problème ya oligospermie, asténospermie, azospermie, eza vitalité A, B, C, et soignaka bandeko baza na ba problème ya oligospermie, azospermie, asténospermie. Ben bandeko baza na problème ya sperme akoki jamais kopesa moi 6e. Traitement na bino na ba plante naturelle ezali yango awa eza en poudre ya mai pe ezali. Awa toye na pommade élargissante. Pommade élargissante eza pona bandeko oyo bachombo eza mikuse. Bachombo eza mukie. Boza ba parents boyebi makambo na oloba pona ko éviter ko sensibiliser mato ya bana. Pommade élargissante epesaka 3 cm de longueur. Yo muto ozomona chombo na ngeza muke moyen na kabola mai bien eza te na ngezo mo centimètre pommade élargissante yango. Okosalela bâton de Moïse. Okosalela yango pendant 3 semaines. Ozomasser na tongo 5 minutes na pourquoi 5 minutes après 3 semaines de omona ba résultat. En tout cas Pierrot moi mayele. Yebe kenda partout. Awa tozana fraîcheur à l'aile.
te omamba papa te basala neti kokokana oyo eza fraîcheur à laine bandeko bazalaka na problème ya monoko solo oza na problème ya minu soki ozobrose ezobima makila lolemo nao ekoma pembe lokola bebe azomela nanu miliki bato bazalaka na bacroute babengaka batarte baminu ekangakanga bakushe wana olongola yango na fraîcheur à laine na lingala bambonge soki oza na tarte to bambonge fraîcheur à laine oyo otie dentifrice na yo otufi yango na poudre oyo ozobrosele ntongo poko nde omona minu na yo pembe lokola maakati yango epuis lolemo ekozala rose solo ya monoko ekolongwa makila ekokata na kobima o na minu sombele suka ya bisanga ye moko akanga masolo na nord na sud na este na ouest na centre mwamba papa mwamba papa oyo ndenge ku ya oloba eza te ye opération koma job soki ozala footer bavandisa yo na ban ya kozwa mwamba papa oyo okoma otikala na vestiaire ya kozwa mwamba papa oyo ramasseur de ballon ya kozwa mwamba papa obeta na attaque obeta na défense oza elie obeta na milieu match eza bien na mwamba papa bato ye bango wana bino bato ya monisco bino bato ya quartier 1 mwamba papa azokatisa yo bafrontière oyo ngai naza moto ya monisco nasala observation tour okoobserve te obeta bato ya quartier 1 okomi kingasani ya suka oleki okepe ti aéroport mpona mwamba papa makasi awa toza na beurre de karité beurre de karité esoignaka loposo bato bazalaka poso eza fragile ebimi ere mo makwanza ere moko ebimi babuyibuyi ere moko ezokanga mafuta te bato mpe bazalaka na mabiata bino bandeko makolo pasuka ekoma lokola kaya français pomade yango yo mpe maboko ezalaka kubuka soki obeti motu mbato nde babambi libaya pomade beurre de karité yango na bango mpe te yango oyo huile de coco yango huile de coco elongolaka banduta ya moto oyo abima nduta mpo aya monene abima nduta mpo akoli eswanyaka yango mpe eswanyaka mpe bagéographie omoni bato bazalaka opakoli tioko okomi na mwa age avancé eza na mwa modebe ya yango mosusu mpe omona aza age te le fait ya trop tiokolilo ebimisaka yango huile de coco oyo asilisaka eloko wana awa toza na repousse cheveux na bandi boomona ngai ya soni ya libandi esila nalongwa na vie ya perike nalongwa na chapeau nalongwa ya kitambala nga lelo nakomokanga suki na nga mbunju na nga yango bino nyonso boomona grâce ya repousse cheveux ebotisanga bamabandi ya maamungala oyo nyonso nazalaka nango suki mpe ekoma mwa épaisseur ekoma na mwa volume nakoma mpe obenda chignon chose grave oyo natikaka kosala te na vie mais nakoma osala yango tunanga na nini na cheveux naturel donc yaka kobukana te repousse cheveux ye mpona mboli tozonga na nsima po yenda okanga masolo awa toza na voir clair voir clair oyo eza mpona bandeko miso etangaka mai miso evimbaka miso ekomaka rouge miso mokosa miso esalaka pasi ozoyoka mabele okoka otala lumière boye te moi obimaka te okoka otala tv te voir clair ye toza na miel pure en direct de Pater kuna epa bankana kuna esika touta miel yango miel ifo kozala nango na ndako bana mobulu akoki omela javel akoki omela petrole akoki kolia mbuma valise akoki koteta pile atie na monoko kisi moko ameli ebele talaka bambuteyage tokóma nango
avant bokoma na hôpital gubisa ye miel gubisi asandi yango après boki hôpital mpona basala ye désintoxication il faut kotambola yango mpe mokili mpe ekoma mabe okei boye batieli yo mwa poussière ntango ozalaki na miel na yo omeli étouffe yango epandi yango donc bamilangi mwa mike mike ata neti bamilangi ya boye otie miel na yo na kati ovandisi yo na poche ya veste nani ocontrôle ntango osisi olia ogubi mpo kopréserve vie awa toza na estokir estokir okutu na oloba mingi te okutu papa ivi ye moko akoki oloba modele estome enyonga ye enyokola ye ye kutu à chaque fois soki aye abelabela te azwika estokir ake nango ekomi akosalaka ndeni surtout soki na melika ata mwa biere moko na butu posa ya mai ya kosante mais soki na melika estokir nakontele milangi eleki azwi ebele mingi donc ekoma mpe ya solution na ye ntongo poko bato bozala na babrûlure ozokokola ya te ozoyoka moto ezobima liboso moto douleur ezosala awa barenvoi estokire kasi baplante nasalelaka euta na mai omoni makasa tobenga yango kongo ya sika eza likolo ya mai sikoyo ye moko malgré azala likolo azalaka na mabele azalaka mpe na baracine wana na mabele na ye wana yango nde tosalelaka yango kango lokola mabele lokola malemba epuis mabele yango evandaka na monoko te so emelika edisparaître yango nde kisi tosalela awa sikoyo toye kote ya ba emoro pemba bandeko ya emoro pemba bolandanga bien yo moto oyo okoma kosala sele ya makila mosomba ekoma kobima yo anise ekoma kovimba okoma koyoka pilipili nde biso tovandi tout droit boye yo kutu omeka te il faut tengama il faut beta phase mpo moto ezopela nzoko oza nopede te hemoroïde ka nde ezoboma yo ozoyoka makolo ezolenga pema mokuse misu bakoma oyoka neti na epolo ndie bamemisi eloko nzoto pasi chaleur na se ya makolo moto ezobima na mokongo ozokoka te ozosala baconstipation ya ba 2-3 jours 4 jours yaka na basi mosusu mpe bakoma vandi bepudri emomoidi te ekipaa te obi bakoma nini pudri tina na transport hémoroïde yaya epuis gaz ya hémoroïde eza na solo moko epuis yango ateleli te remarke gaz ya hémoroïde oyo mama bokopanzana bokopanza sobozala mama mongala heureusement makambo babisi ezile moto ka olongwe etikali na nzela yo na moto aboke na bino mais oyo ozalaki na motuka ema lobi ya deloi ema mpe omona mwasi kitoko bien kabelo afina te fandoka ye moto abeti eloko wana donc ya koyoka soni te hémoroïde eyokisaka bato soni ememelaka mobali faiblesse sexuelle éjaculation précoce batrouble rectile omona bendele na ntongo etelema te moko mosusu etelemi moko mosusu etelemi te mosusu mpo obundi nango boye obundi nango okota kaka na feti boye bato ekwei mosusu mpo obundi okoti mpe mosusu okoma okotisa ngo kuna maboko mpo ye moko akoka esu te okota ka boye esopani donc yaka traitement toza yango mobimba awa mwa bato alandisi yango bien tobandaka na tangabio ye omeli tangabio na okira 5 jours so osisi na tangabio oye awa na fd otongoli 2 jours atiede soko osisi kotongola oye awa na voilà ebaka ye ozwi ebaka biso bangala tobenga yango ebaka mais
kombo nango eza Sipokati. Obaki na tongo, obaki na poko, obaki na tongo 5 jours. Tango ozosisa na kobaka, oye awa na sukisa. Omeli sukisa na demi matin, demi soir, demi matin, demi soir, 3 jours. Pona ko clôturer nde, oye kotongola, sembola purge. Pona ko sembola, bâton de Moïse a gumbami, a kondi pona hémorroïde, yenda ko sembola. Mais nazo beta sete, bandeko oyo bazaka na ba hémorroïde ya ba 5 ans, ya ba 3 ans, au sala na mandat présidentiel, ko compte na 19 jours te esi sa okisi. Et si sont malades, pour nous bon, au prêter na serment 5 ans mobimba Tshisekedi na yo na hémorroïde après ya o maman na bikité. Malade ya 5 ans, obika na 19 jours tous à la batte. Yaka mela kisi ba symptômes ko mon esilité o bandeli susu ndozi lobiko nao. Tokomi awa na vitalité nde na uta ko yebisa bino. Omoni on a le yebisa bino a ya poudre ya mai nango yango. Awa eza ya mai, awa eza ya poudre. Ils ont joué un rôle moko. Bandeko baza na problème ya kobote pa bana mibali. Eza ka rôle moko yango. Soko lingi ya poudre pendant 3 mois aujourd'hui, soko lingi ya mai pendant 3 mois pe aujourd'hui. Awa toye na likambo ya prostate. Papa Yves, il faut te tirer. On a témoignage ya prostate, na témoignage ya mwasi aboti omona na bébé inge. Da prostate ya bosa ni kopesa pirito ngwana na simano. Eza pirito. Pirito yango. Bande konanga o bazo souffrir na prostate. Ozo ka ba douleur na ba testicule. Pendant le moment d'éjaculation, ozo ka douleur na bas ventre côté gauche. Au comment un problème à ma faiblesse sexuelle. Au soubara pamba, surtout na bouteuse au soubata 4 et 5 fois. Moussou soit comme avoir même 7 fois. Au soubi, tant on nyozongi saka bâton boy, ndambu sou etangi. Kuna au monia eke masube kati, on nyozongi saka bâton boy, ndambu sou etangi. Et puis, on remarque ni, masuba ngozo suba ndambu, vessie zo silate. Vessie zo silate zo kata. Tango zo tole mozo suba, on y est ça la 1 mètre, place yo telemina place masuba zo sa ezo kita, ya yo zo sa la 50 mètres. Musu kute yo kite loka na makolo. Eza ba signe ya prostate. Et on y est ça la 1 mètre, zo sa la 50 cm. Parce que pression est comme aussi là, et puis ma souba est comme très fine. Au lieu qu'il y a pression net et bima na robinet, il y a un comme bima lokola maye inge kende ba ba goutte. Traitement nango toza nango bokolanda témoignage ya papa nanga ya baba ayaki awa aza baba ayaki na mwana nae ya zolo bana langage de signes mwana azoko expliquer nga nazokoma. Mwana nae atindeli nga voice pona kolobake nga mwana papa o ababa na yaki pona traitement tala papa la biso akomi bo landango tout à l'heure na témoignage. Okay. Siko awa toye na makamba ko bota ya bo mwasi. Ndeko na nga ya mwasi yo mutu règle e katana. Yo o koma ko régler un jour, o koma ko régler 2 jours. Yo o sala ba règle douloureuse. Ozo kokate douleur loko la matrice bima libande kweya. Yo oyo okoma na problème ya ba hormone, problème ya ba ovaire, osala ba fausse couche pamba. Soko ozuize mi 1 mois ebimi, ozuize mi 2 mois ebimi, ozuize mi 3 mois ebimi, yo kanga malamu. Ndeko ba trompe e boucha, yo kanga. Débouche trompe yango. Pona ba ndeko ba trompe e boucha. On met la débouche trompe pendant 3 mois. Si on met aux sur l'hôpital, au ça la contrôle. Batala, est-ce que nous sommes balé et comme perméable, to mususu eza imperméable. Imperméable eza terme médical. Batala ce qui ba trompe na yo eza ko débouché, to eza bouché, ba bengango perméable ou imperméable. Yango débouche règle. Débouche trompe, pardon. Si vous avez un problème, il y a règle douloureuse. Règle 1 jour. Règle katana. Règle et comme couleur mauve. Et comme couleur noire. Ils ont qu'un quoi chocolat.
traitement nango yango obandi nanu na pirito soko osisi na pirito oye komela débouche règle na remontée d'ovaire bango mibale ozomela nzela moko demi na tongo demi na pokwa demi na tongo demi na pokwa ye azobongisa cycle menstruel na yo ye azobotisa o ba hormone na ba ovaire po soko omela yango na kisi ya mindele esaka ndeni pendant que ozomela règle ebima soki okati règle mpe kati oyo sikoyo c'est différent okata te ebotisi yo ba hormone erégle cycle na yo normal règle na yo ekomi stable soki oreglaka les 5 ebandoya kaka les 5 soki oreglaka les 10 ebandoya kaka les 10 traitement nango yango mama oyo azalaki na problème ya ba fausse couche azosala ba fausse couche asali fausse couche 7 fois azwizemi 7 fois ebimi 7 fois ayaki traitement awa bokomona nga na ye na photo amemi bebe na ye tokangi photo obomba elongi ya mama otiki ka elongi na nga na mwana mpo oyebi Kinshasa nde bamema bato sango obombi mama otiki ka ngai na mwana na ye traitement nango yango bokolanda bafoto ya bebe Katia nazwi su ndoi mikolo oyo nazalaki na bandoi te mpo ezalaki bana mibali naye kozwa su ndoi ta mafuta tala kitoko pembe lokwa métisse yango oyo traitement ezosala ezosila bandeko matrice ekoma malili matrice mpe so ekomi malili zemi ebimaka mpo semence evandaka na esika malili te il faut matrice ezala mouvement il faut matrice ezala moto ntango yo ozwi zemi ebombi zemi na yo ntina suka je crois que en long et en large nayebisi bino bakisi na nga oyo naswanelaka tolingi siko tokota na papa Yves na deuxième partie mpo na liwa ya ndeko na biso artiste Chaka Tongo. Souvent, j'ai une explication plutôt que dans le détail. Voilà. Tokota nango na nini na tête nga relaxant. Yango tolobaki le meilleur pour la fin. Tête nga yango. OK. Tête nga oyo ezali te moko très riche. Tête nga ezo soigner nini. Ezo faciliter circulation sanguine. Eza ko soigner ba maux de tête intense. Ezo soigner ba palpitation, anxiété, essoufflement, apnée du sommeil. Yo mutu a goutte, yo mutu ya rhumatisme, yo mutu ya tension, yo mutu ya kombo nango nini. Bandeko bazaka na ba problème ya ba rein. Rein ezo filtré te. Rein eza bouché, makolo ekomi kovimba, makolo ekomi kilo, genou ezovimba, elongi ezovimba po problème ya rein ekomisa mutu makolo kilo nde okoti na potopoto. Makolo eza normal mais ekomi kilo okokotambola te. Mosusu omona olali olamuki elongi evimbi. Yango esalaka bongo. Olali okoyoka ba fatigue nde omemaki kilo. Eza ba problème ya rein. Avant okoma na dialyse. Dialyse eza pour la vie, hein. Ceux qui va condition la dialyse et si li tio ko kufa. Yango na conseiller yo tetanga yango. Yango yo muto talanga ya mama wana mama. Tetanga ton na ba ke faciliter la circulation sanguine. Tetanga et renforcer le système immunitaire. Et brûler la calories et renouveler la cellule o eza ko kufa. Ba tout héréditaire. Tetanga si saka nga muto bronchite, nga muto asthme. Tetanga ye. Sikoyo tokota na kati na pesa détail par rapport ezo soigner embolie pulmonaire, les cailloux dans le sang. Tetanga oyo e soignaka yango. Ndeko bota la biso, tout le monde la section tetanga. Je crois bien bandeko baza libanda, bomoni déjà oyo ezo soigner pe bisi ba te belinga mona yebi ba témoignage bandeko plus libanda, ba bikala. Tout est banane embolie pulmonaire. Eza nini ezaka causer na nini vraiment ça avec maladie wana ya na nzoto ya mutu mema mutu. Voilà. Toke na Google po bato su ba mona lokola makati za mutu bilobela azaka wana pona koloba. Quelles sont les causes d'une embolie pulmonaire? Wana Google. OK. Une embolie pulmonaire est causée par le blocage d'un caillou de sang dans une artère pulmonaire. OK. Bolandi explication ya Google. Ngai siko na terme na nga nazoloba nini. Omoni embolie pulmonaire ezali soki
place au makila il faut les cas eza coincé makila moyen les kezate et ça la rasco baboule baboule yango omona ngo lokola omoni ba mabanga oyo ya mike ezalaka na mai ba mabanga nasko ekangami côté musu lokola ba graisse côté musu lokola makila côté musu lokola musuni ezalaka pe ba boule jaune te ezakaka lokola naloba lokola salami voilà mais sikoyo ya boule nayebi yango mpona nini nazalaki na ndeko moko pendant moment ya covid papa Chico je te salue depuis les États-Unis papa Chico azalaki na problème ya embolie pulmonaire mais heureusement pour lui bamonaki ye kaka na 2 cailloux mais ezalaki eswaka soki etambola mpo lokola eleka te bavene eza mike mbuma wana ekomaka mwa par rapport ya vene eza mwa monene sikoyo soki etambola esalaka pasi bacrampe ya makasi même soko kotambola te ememelo na déséquilibre ekoswa mpenza sikoyo asalaki baexamen kuna na poto balobaki baopere ye mpona balongola yango parce que ezalaki ka 2 abi te nakende nano congé na kina ntango nakoya ebongo naosala bon ezali na début puisqu'il y en avait que 2 ntango aye Kinshasa esali mpe ke alandi nga na radio abi na mwasi na ye baya mwasi na ye aza angolaise ye aza congolais mwasi na ye alobi baya abi bandeko na biso bacongolais kolanda ye na radio boye tokolanda ye oke kuna fwinfwe na fwinfwe mwasi na ye insiste abi tokende kaka ekokute biso eloko te mpo nga baopération nalingaka na nga te baye mama Angèle ye congolaise a braza bino bokengeli biso fleuve merci beaucoup mama Angèle baye na mobali ne papa Chico aye na expliqué esalaka boye esalaka boye esalaka boye abi bon nga naza awa pour 1 mois wana bauti kofungola confinement bato babimi abi naza awa pour 1 mois et puis namelaka après ntango nozonga nakokende pa médecin nasala o esila ndenge obi te ekoki obima o na sel ekoki kobima o mpe na masuba ça dépend abi ok ça va ameli kisi wana awa pendant séjour na ye mobimba nga kuna yebisaki etongo pokwa ye abi te nakomela ntongo midi pokwa ewelisa déjà avanga nakei ameli na ye mpe kisi na ye bakei bazongi na bango na mboka na bango kuna na États-Unis jour mosusu alamuki asuba mwasi na ye avandi na Kivu ye siko masuba ekangi abi me nga na nini asuba efaka abi te suba kaka na Benoît asubi na Benoît kosuba na Benoît amoni mbuma moko ekiti de ayokaki mpe ya pasi epuis pa mbuma wana ebimi abi nini akangi yango foto ntango akangi yango foto aye kose souvenir ke baakati alobaki ebima ta mosu na masuba ta mosu na sel azwi yango atia yango na papier mouchoir akei nango hôpital epa médecin na ye nde aki olakisa abi tala eloko nini na subi atali abi oh mais c'est les cailloux dans le sang dont on était en train de parler c'est ça papa anakangi photo ndenge azalaki na médecin mpo kaka bamiyibi oyo biso mpe bato ya makolo bamiyibi oyo bayibanga telefone nanga na ndo siama na témoignage oyo asaleli nga voice atineli nga photo ya Benoît na ndenge akangaki yango na papier mouchoir epa médecin na ye asubi yango epuis moko oyo ezalaki wana emonani te sûrement ebimaki na sel nde alobi apeka mama kati nzambe apambola yo tala kisi namelaka awa ça fait 2 mois depuis nazongi nasubi yango mosusu wana emonani te evite nga opération nzambe mpenza atindelanga mpenza voice na video na bafoto wana maye lokwa bayiba telefone natikaka kolobaka na monoko nde nayebisaki bino ke eswanyaka embolie pulmonaire mais lokola bato na biso nalobaka botali émission bopartage yo peut-être oza maladi te mais ndeko na yo aza maladi camarade na yo collègue pasteur patron voisine tindela bato parce que babuzo baoyo topartageaka batielaka biso unité te topartageaka mais so ekomi makambo ezosauve baninga bozobomba bozolinga kopartage te biso tozopartage banouvelle ya goma ngai naza nanga moswahili te naza mongala mais bandeko ya goma baa bacongolais lokola nga so nazotondisa statut bamure na nga na bainformation ya goma mpona kovulgarize moto oyo akotala statut na yo oyebi te moto oyo akotala facebook na yo oyebi te sango ekende kaka yango nasengaka na bino bapartage yango nasengaka na bino vulgarisation
po soki chaque akongo ayebaki makambo alingaki aza artiste ya mboka na biso ata soki alinga apesanga mbongo nyonso te kosauve vie ya moto par rapport ya mbongo na préféré na sauve vie ya moto nakokai mpe kopesa ye tetanga oyo ntan mosusu lelo mpe tobeta masolo mosusu donc te oyo c'est très important mpona bato oyo baza na baproblème ya bamboli bato bamakila ezotambola bien te bageno ezovimba bachevie ezovimba makolo kilo tetanga oyo ça aide dans beaucoup de choses. Ok. Nde toni cause nango. En tout cas eutaka wapi eyaka ndenge nini mpa moto. Te mosusu eza cause na banini. Alimentation mpe soki eza mabe makila ocircule bien te. Parce que makila pour circuler bien, il faut mai ozomela. Bato mosusu bamelaka mai difficilement. Apréférer amelane di tiboking. Amelane di eneken. Mais mai ameleka vers moko na tongo. Makila po tambola bien il faut maïza. Au moment où mutu suba ozongise makila ba ozongise na mai. Parce que ça va de pair. Pour makila po tambola bien, il faut mutu wana alia. Yo lia ka légume te. Yo lia ka fruit te. Omelaka mai te. Mais ozo compter makila tambola ndenge. Bato pe bazalaka babujaka te ba fainéant. Avandi esika moko banda tongo tibutu aosala mouvement moko te makila pe linga bongo te il faut tambola tango nzoto eza na mouvement makila ezotambola tango ozotoka makila ezotambola tango ozolia makila ezotambola trouve-toi un moyen de dépenser l'énergie pour faciliter la circulation sanguine mais tango bato basalaka baeffort wana te nga nanga babiloko ya supu te nga na ngai bafruit te nasepelaka nango te ça contribue à la santé. Alimentation, ce qui est à ma baie, en bonne pulmonaire et causal. Tu travailles beaucoup, tu ne manges pas bien. Tu travailles beaucoup, tu ne te reposes pas. Tu travailles beaucoup, tu ne bois pas de l'eau. Nous autres, les alcool à monter, tout le monde a moutouka, échauffé, besoin de tirer mal. Aux autres se préoccuper na moutouka, mais nous autres, on a eu moko, aux autres prendre soin de monter. Te, ma moutouka, comme il faut filmer, il faut la bougie, moutouka, ils ont tiré bien te, il faut la filtre. C'est la même chose pour nous autres. Si il y a la canette, il y a vu ça comme il y a combien déjà dans les 1000 et quelques cas. Oui. Si vous avez 18 ans, il est belé. Oui. Et puis, pour cela, on moi bien. Si vous avez beau cela, on est toujours au cela. Mais oui, essoufflement peut causer là. Moutabo so là la mer, on y a ronflement na ma bé. Au bas ronflement les aga et ça le quoi moutou qui est démarré après un moment donné et 4. Après ça parce que bakayuana pour moi déjà est comme un problème. Pour moi peut tambola kana makila so tambola bien te et vous fonctionner bien te nenge beta kana et fungwami et kiti il faut vous pépé mai makila eza donc soit ayebaki yango te soit ayebaki yango mais il était négligent soit ayeko découvrir yango après il était trop tard talaka 1500 bon ça l'opération ndoto mobimba boko vider makila poko tia mosusu bo sandeli na kawana sera koufi il y a de quoi on sait pas sauver parce que c'est déjà etamboli nzoto mobimba et pandani nzoto mobimba ce qui ka yeko kuta na kana kere pe et kati muta donne wala bakayu wana la femme et c'est que na motema c'est koti na motema et boucher alter tout tanga alter pulmonaire voilà tina cœur yango wana ezokabola makila na cerveau soki ebouche yango eza boule so ebouche yango makila moyema te eza te moyeki te eza te moto akufi te circulation eza te si so ekomi kaka kota 20 ans il faut panza makila nzoto mobimba yango etelemina na nzoto epanzana moto akomi malili na minute. Donc, il y a coupé une bon. Oui, soit il était négligent, soit c'était mal soigné, prise en charge des acquis. Pourtant, on a vu que maman Denise Niakero, salé là dans l'hôpital, il y a qui toque au place. Il y a un carte sur la tête. Il y a un carte. Il n'y a pas de tête à tête dans la TVC médicale. Mais si maman ne vit pas salé là, on a dit. Maman ne vit pas salé là, on va carte. Maman Denise va salé là, artiste comédien. Alors, 2019, tu as un hôpital. Oui. Je me souviens bien, ils avaient un bandou, ils avaient un peu on 620 moko dans le colo, et puis maka ya mouné,
Ils ont pourquoi Moussapi et Bandia ont tina c'est. Kasi yango nde ezolakisa ke ya un danger. Vene koki ko se pointer libanda makasi boye te. Toza na ba sportif babima ba vene eza ba vene ki. Eza annonce. Oui. Annonce ya mboli. Ah bon? Donc soki akende pe un hôpital ya monene eke ba remarquaki vene wana balingai ba hospitaliser ba soyer des gens en charge pona koluka kobimisa bakayu wana so ba osala opération so ba osani vene wana déjà ezalaki élément annonciateur ezolakisaki nzoto epesaka basigne nzoto so eza bien te ekoki opesa signe na fièvre ekoki opesa signe na mutu passe ekoki opesa signe na respiration na fatigue basigne tout oyo epesaka baalarme ke nzoto eza malamu te elakisaka mais yo moko so nzoto ezosignale tu négliges lui il pourra plus rien faire. Mais moment wana bimaki hôpital elibéraki ye tomonaki azongi en bonne santé. Non, soit tu bapesaki ye bakisi omoni bamaladi mosusu mpe bato baokufa nango ya négligence bakoki opesa o kisi yango nalobaka na bandeko na nga omaka ti kisi na olobaki eza makasi na meli namoni eloko te ntango oloba meli wana amela elendi na poko alendi ameli te mardi abimi na ye ntongo ameli te ekomela mercredi yebisanga kisi ozozwa na lelo omeli lobi omeli lobi omeli te badécalage wana obika ndeni mais azongeli yo quand même nasombi kisi nanga cher namoni eloko te mais na conscience na ye eyebi ke nameli kisi obien te yango wana peut-être namoni boye te mais po salir kaka image na yo alobeli yo mosusu kutu akomeli yo na commentaire bakisi no wana cher wana nameli yango na biki te moni place motema mabe na biso bakongolais euta yango wana osombi kisi oui mais zwa charge ya komela est ce que ngai fona ya omeli so kisi na ndako jamais voilà tokomi na suka mbongo ebimi mokonzi ya mboka apesi $50,000 mpona kokunda bon alobi ya contribution na ye mpona tiaka congo na oyo asali po ayebi très bien chef de l'état na oyo mpo asali mpona baartiste ndenge asungi baartiste ebele $50,000 ebimi na minute oyo mbongo ezali epai ya papa na biso artiste musicien marai atia na compte na ye pour ke bameka kobongisa nde tosola kuta awa bazokende tala déjà cercueil montagne bakosomba programme lelo nyonso to baosala déjà basomba babiloko wana mpi mbongo etikala ndambu bapesi famille nayebi te désarroi ekoti mwa moke ekota baartiste musicien bamisien babi mpe il faut bazwa mwa parti moko mpona bango nde bakokota bastudio mwa transport na bango makambiraa na oyo baartiste bapesi kokozwa mwa ndambu na $50,000 baartiste bakoki ozwa mbongo wana te chaque Congo asali ebele combien de fois bahumilie na bayoutube na batv likolo ya batourne oyo banda osala mpona baartiste na matanga na ye bato baokende te bango bamonika mbongo bakotela studio nzembo bango baoyemba chaque Congo ayoka ngo kuna cimetière nde chaque Congo ana morgue ayoka nzembo wana bana na ye so bayoki nzembo wana e après basala nango bino mpona moninga na bino bokoki ocontribue te cotisation oyo ya bango batie eza bakota studio na cotisation na bango chaque Congo atiki bana aza mpe na mwa bakoko ye mongo nde azalaki motu ya train mpona libota na ye sikoyo lelo nde ye aza te bana na ye wana batikali ka liolela atiki mpe lopango bakoki osomba mwa mabele bapesa bango nzembo bango baoyemba baokende yango grami owa toza bato ko tika bato bazwa mbongo wana te mpo bango bayaka kobimisa mayele komi oyo kingani akataki beni kingani azongisaki boye te chaque Congo atiki lupango te atikeli bango wana kaka ndako ya kofutela ta mosusu mpe garantie eza ya kosila on ne sait jamais baréalité ya vi ndenge ezalaka toyoka ye makambo matyala mwana eke ezongi mais atiki bana atiki bakoko moi je pense que basala badépense moko raisonnable pour une bonne partie ekotikala eservir na bana wana basomba mabele po tata na bango azali moto akasakasa aya asengeli artiste oyo so bapesi mwa 20 azwi mwa 5 mpona carburant mpona unité mais lelo oyo azala te awa mpe baevre efutaka nango apres te nzembo wana ekokende nango kuna na Hollywood te bakende kopesa ngo titre honorifique batika biso tovanda bayemba te chaque Congo yemo azala banzembo na ye toyeba nzembo na ye wana oyo azala
avec un démon démon ta lokola Michael Jackson voilà lokola Yvonne Chaka voilà andola ta lokola ba Zulu avec le polelo. Mais est-ce que vous voyez par exemple moko ya Chaka Congo lelo to pe lobi okuna to yokango tango tozo kenda ba classe na ba 12e et bien démocratie démocratie to semi tolérance alors na posele ba kuka nzemo na yo na batia nzemo ni mama beta kutu na moma o toza to obunda mama démocratie makama mboka tozande ya besoin mbongwana au moins nzemo bongi boyemba boyembela bino moko na mbongo ya cotisation na bino so ekutu ka na mbongo ya cotisation chef de l'état boko tango studio Louvune. Voilà. Merci beaucoup. Juste un mot pour mon consambo, la geste Sali, à reconnaître un déco, $50,000. Et puis la souka, tout le monde pour la centre de fête que la notion puissante chez Maman Cathy Munga. C'est parti. Merci beaucoup, na chef de l'État, pour la contribution na yo na matanga ya Chaka Congo. Mais nazo senga lisusu participation na yo makasi chef de l'État pour la situation à Est. Oyebisaki biso na moment il y a campagne électorale à la moindre escarmouche au Kosangisa 2 chambres. Je crois que Parlement ici est bandit qu'au siéger Sénat, Assemblée nationale. Je pense qu'il faut traiter les choses par priorité. Je crois que le commune à Est, à Tabouchéri, à Papa Mohamed, et Tangisa Makila Boete. À Tabouchéri, à Yanganataba, et Tangisa Makila Boete. Chef de l'État, en tout cas, biso population, to sengi na yo, au mettre fin na guerre à Est, parce que tu es le garant de la nation. Ba ministre, en tout cas, excusez-moi, geste na bino na comprendre en côté. Parce que biso de la population, biso bato toza faible, nde to salaki geste eux. Mais pour na yo ministre de défense, pour na yo ministre ya budget, ils ont justifié. Mais non, il faut apporter les solutions. En tout cas, bobeti li banda na geste wana. Biso to sali yango po bino bomona, na batali banda ba mona. Mais bino tembe le koki ko sala geste wana. Excusez-moi, il penza sur le tchaki na ba page, na ba tweet, bon effacer et sopi bino makas. Je suis de cœur avec mes frères et sœurs de Goma. En tout cas, likambo e kende na suka. Je sais pas comment, mais je sais qu'ils ont une souka. Donc aussi, ça les guerre où beaucoup vivre en paix. Ba maman violée, ba enfant abattu, ba biloko union sur ba atrocité tozo mona fin nango ezali pour Congo ezali biso toko céder te toko pesa mutu te pe toko kabola te. Liloba nanga ya souka na sengi na bino bobenganga na plus 243 82 20 012. Merci pour notre partage, merci pour notre j'aime, merci botindara toujours ba témoignage, talanet ba témoignage boyoki tout à l'heure et ça pour na bandeko ba utiliser ki batindi bino pe bosa lokola bango botinda ba témoignage numéro de contact nanga plus 243 82 20 012. Vous s'abonnez massivement la Nation Puissante Télévision, on est ensemble. Bye bye.